Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kakanushipi alobi alingi azongela na ye musala na ye. Alingi na ye azonga na ye kosala musala na ye kandenge asalaka, kandenge asepelisaka batu. Me mokili boyi, mokili elobi te. Somme bandeko na ngai. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino Priska Kanushipi, Priska la douce, Priska paradoxe. Wana nyonso tu ezalaka ba kombo na ye. Mwasi moko nzambe, mwasi moko ya kitoko, mwasi moko pe asololaka bien. Lelo toye ko benga ye mama Priska parce que akomi déjà mama ya mutu. Asi ya bota na ye pona bandeko mosusu oyo bayeba kite. Parce que ebele ya batu babandai ka kotuna wapi Priska Kanushipi pourquoi zomona na te bazo benga kaye lisusu te tonde nini. Bandeko nanga information kutu ya liboso eza que Priska Kanushipi autaki kobota et c'est là salisoki 2 mois et demi oyo depuis auta kobota. Donc na système kaka ya bien Priska Kanushipi akomi lelo mama. Bandeko nanga makambo ezaka ndenge na nosaki bino na ebandeli na biso. Ebandeli penza ya émission na biso ke Priska Kanushipi alingi azongela musala me batu balobi te. Makambo eza nini bandeko na ngai? Avant tokota na mwa détail na biso ya lelo, na olingana nuna sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga toyebi ke eza déjà 18h passé. Alors ekozala bien temps landa émission ya bongo zwa mwa kiti na yo vanda. Tia moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo pembeni, moi mai na yo ezanga kate. Tia moi kandenge zalaka moi ti na yo, moi café na yo côté mosusu ozo melaka. Eloko pe ya kolia ezanga kate talaka déjà 18h passé. Donc zalaka bientôt liaka avant 20h. Wana koki kolia na yo ba fufu, koki kolia na yo ba loso, ba madesu, ba pondu na yo ozo liaka kote mosusu ozo melaka kote mosusu pe ozo landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système ya oyo tolobaka na biso kaka chaque jour chaque fois na système kaka ya bien ya tokos makasi. Bandeko nanga makambo nde makambo bino moko boyebi na communauté na biso makambo ezanga kate. Tovandika boye tomoni na page ya Priska Kanushipi ayaki ko commenter ke alingi azongela musala na ye. Alobi kala mingi te aozonga musala na ye. Alobi combien a manqué bato ebele pe combien bato ebele ba manka ye. Donc na système moko kaka ya bien. Bandeko bino moko boyebi sikoyo boyoka ba réaction ya batu. Réaction ya batu o baye kopesa Priska Kanushipi après ko annoncer retour officiel na ye na musala. Toyebi ke Priska Kanushipi azalaka parmi ba comédienne oyo baye baka musala, parmi ba comédienne o penza ba 5 ans na kitoko, parmi ba comédienne o penza ba sepelisaka biso soki baza sur scène.
ya kokamwa eza batu ebele bakomi koloba ke non c'est trop tôt pona Priska Kanushipi azongela musala na ye. Normalement ndenge eza bongo il fallait kaka avanda. Batu mosusu bakomi koloba yango mpiaka to nini oyo akowelela kozonga. Bandeko nanga yango boyi bomona kanga en tout cas ba makambo mosusu soki na yoki mwa makambo to na moni makambo après ko sala salaka ndenge ezalaka ba découverte nanga ko luka ka ndenge to lukaka to yeba ba information nyonso. En tout cas ezana makambo mosusu na préféraka na garder mais ezana makambo mosusu pe na lingaka pe to ya to partager pe na bandeko mosusu. Bandeko nanga to sala analyse ya makambo yo e ozala bien biso nyonso to sala analyse nanga ozala koloba ka ndenge na lobaka bino moko boyebi wana eza musala nanga na koboya nanga te. Analyse na bino pe kokoma ka ndenge bosala kana ba commentaire bokomela biso na ba commentaire ba mosusu o baza na ba numéro na biso bandeko nanga bokoki toutefois kokomela biso na ba WhatsApp to kobenga biso to sala ka analyse na ndenge moko ya kitoko ekosunga mingi et encore mingi makasi. Premièrement bandeko nanga na côté nanga je ne vois pas le mal na koki koloba bongo. Je ne vois pas le mal surtout soki Priska Kanushipi azana mutu oyo akobanda kokengela ka mwana. Bandeko, Priska Kanushipi déjà azalaki na zemi à partir à 3 mois si je ne me trompe pas. Azalaki déjà na ndako. Tango ka zemi na ye komaki déjà presque ba 3 mois. Azongaki abando jouer lisusu te azalaki na ye na ndako. Mais ta wana nyonso Priska Kanushipi abandaki ko vivre na ye kitoko. Ezate keta wana Priska Kanushipi abandaki ko te. Abandaki ko vivre na ye bien na zemi na ye azalaki kitoko wapi. Abando zwa soin na ye bien, abando lia pe bien. Ndenge pe ko bima soki azana posa ke lelo na kolia soki nini a okende pe asombi. Abando vivre na ye bien. Asi a mesana. Eza na batu mosusu bandeko nanga eza te ketan bakenda kosala eza souffrance yango nde ezotinda penza bango bazongela musala te. Batu mosusu kovanda na ndako ebele ya batu bamimona kaneti akomi na ye paresseux to akomi na ye paresseuse. Ebele ya batu bazala bongo au préféré na ye nala mukana nanga tongo na kinda nanga musala. Batu mosusu bazala bongo yango omona ta batu mosusu omona sala musala na ye ba jour mike même bongo ebele na ba jour wana ako préféré na ye ala mukalisusu akenda akosala ba place mosusu. Pourquoi nzoto na ye esi emesana nango bongo azomi mona soki na vandi na ndako c'est comme si na komi nanga paresseux na komi nanga paresseuse batu ebele bazala bongo. Pour na ka ya Priska en tout cas de mon côté je ne vais pas ya koloba te ke non Priska lingia zongela musala eza bampiaka Priska lingia zongela musala parce que akomi ko souffrir te mwana mwasi azo souffrir na ete papa ya mwana na ye azozwaka soin na ye très bien et puis ye moko vu que zemi ya Priska Kanushipi ezalaki zemi moko ye moko a préparaki yango. Priska Kanushipi azalaki na ye déjà na ye na posa ya kobota. Donc yango esalaki ke tango azwaki zemi na ye en tout cas asapretaki déjà. Asapretaki déjà yebaki ke tango na obota na ovanda mwana ndaku il faut na liaka, il faut na lataka, il faut na salaka boye. Ezande bongo bandeko nanga ezate ke non Priska lingia zongela musala parce que azana posa mbongo azo souffrir te. Tolongola ba idéologie wana bandeko nangai. Tolongola ba idéologie wana chers compatriotes ezanango bien te. Alingi azongela musala talaka musala na bango bien que eza musala moko ezalaka ya makila mais esengelaka ona koti koloba na pratique ebele. Soki avandi pe na ndako batan ebele yango pe bandeko nanga e affectaka makambo ebele pas possible e affectaka penza makambo ebele tolobaka makambo ebele omona peut-être façon baba tele makabosani makambo nyonso c'est comme s'il faut abandela encore à zéro yango ezalaka bien musala nyonso zo sala
ata soki oza na ba congé bapesi yo ba congé na musala ata soki bapesi yo ba congé ndenge ezalaka kaka yeba kaka ke non il faut na zongela pour que ba biloko o nyonso tosalaka na musala etikala na mutu etikala na motema ezalaka bongo chers compatriotes. Priska Kanushipi azozongela musala na ete ke non parce que azosouffrir te asi ya mesana kovanda na ndako donc pona yi avandi presque tokoki koloba 10 mois. Oh Priska Kanushipi azalaki diso sur terrain te. Eza déjà ba mois ebele. Eza ba mois ebele et surtout na domaine o basalaka bandeko. Eza domaine moko ya ba fan. Soki ba fan bazomonaka monaka yo te. Moi visibilité na yo pe eko diminuer. Alors ezalaka bien batu neti batu na biso ba comédien na biso na ba comédienne neti ba jouaka bongo bazomona na kamona na kapamba wana visibilité na bango pe ezokendaka likolo mais soki esali ba année esali ba mois ebele omona ta na circulation na circonstance to kandenge ezalaka na histoire batu bazolobelaka yo lisusu te tango kozongo omona ke non succès na yo wana oyo ozalaki nango kala eza lisusu ya malonga te. Tout ça aza mutu fo atala tout et d'après tout bandeko ata soki tolobi ke eza mbongo aza na posa mbongo c'est tout à fait normal mutu nyonso to asalaka pona mbongo et puis monde ya lelo pour que o vivre il faut mbongo. Soki oza na mbongo te bandeko nanga ofuta ndako te okosomba eloko te okolia pete okolata pete yango ezala kaka mutu fo lamuka na tongo kendo luka wana eza loi de nature tolinga te mutu nyonso to azalaka na posa ya mbongo. Alors pour na Priska Kanushipi je ne vois pas le pourquoi biso communauté na biso tokoya lelo to ya ko juger Priska Kanushipi keno eza bampiaka mutu nyonso to azalaka na posa mbongo. Yango bomona katina ba patron to yebiki aza patron mais tongo alamukaka kinda musala. Azana ba entreprise na ye alamukaka na tongo ake ko vérifier ba entreprise na ye yebiki eza ba mbongo azana ba mbongo na ye mais pourquoi alamukaka na tongo pona okendo vérifier parce que aza kana posa mbongo esila kanango te tellement makambo ko sala ezalaka nango ebele ezalaka nango kilikili alors c'est tout à fait normal mutu nyonso to azalaka na posa mbongo. Alors botika Priska Kanushipi kimia na minute oyo d'ailleurs biso bate photo ya to yamba lisusu Priska Kanushipi to pesa ye ba courage ke mwana nyonso ezalaka bongo ezate ke tango oboti il faut vanda na ndako bandoko ekokengela ka mwana ye te bana biso nyonso oyo tokolaka bongo ba mama mosusu na ba famille mosusu mona papa azosala mama azosala mais bana bazokola na bango et puis bazokola na bango bien santé ya bien baolataka bien bazoliaka na bango bien bazovandaka isika moko ya bien. Pourquoi? Parce que papa et maman travaillent mais ceux qui bo travailler te olobi ke na vanda kana parce que na botaki na kengelaka mwana sikoto bando kengelaka mwana mwana ndiye akoya kopesa yo mbongo mwana ozala besoin ya pampers ozala besoin ya miliki ozala besoin ya bapotopoto ozala besoin ya bilamba encore ba bébé bakolaka mbangu penza makasi ba maman o baboti bayebi donc ozala déjà obligé tango boti mwana à partir à 3 mois déjà presque chaque mois il faut sombaka bilamba ya obakisaka mwa bilamba ya mwana parce que zana bana mosusu omona oboti ye nzoto amike à partir ka ba 3 mois bongo mwana akomi koya munene akomi koya na munene akomi kokola mbangu bana mosusu bazala bongo et puis tango mwana obandukola wana akokisi 1 an 2 ans chaque année oyebiki na sombaka bilamba parce que mwana zokola na ba âge na bisoyo ndoko ti kovanda na ata 2 ans osombaka na bilamba te ozoutizaka bilamba oyo sombaka la ozolataka kaka mosusu peut-être ozoya na munene te to ozo diminuer na yo te ozaka na taille na yo mais bana bakolaka chaque année bana baokola chaque mois bana baokola donc papa et maman doivent travailler pour na kozwa soin ya bana na bango. En tout cas de mon côté je suis venue justement pour encourager Priska Kanushipi. Ne te décourage pas ma chérie parce que tôt ou tard
batu lelo bakoya kolobela yo, mais batu wana bakoya jamais, encore au plus grand jamais, kopesa yo mbongo te kendo sombela mwana na yo potopoto, jamais. Kendo sombela mwana na yo bilamba, jamais. Et d'ailleurs, ce même personne oyo bazolo banayo ozana pressé a ozongela musala. Ce même personne là bakoya un jour pona ofinga yo mama ya ndenge nini. Tala bilamba mwana na yo azolata, mwana na yo azolia bien te. Tala santé ya mwana na yo ba même personne bazalaka bongo. Alors en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, lamuka na yo pona mwana na yo. Na Congo na biso d'ailleurs, je l'ai toujours dit, ezala neti na poto te. Poto kutunde ezalaka place nyonso okendo tika mwana il faut futa. Et puis batu ozo kendo tika bana, peut-être que ça ka moi connaissance oyebi ata état na bango te. Mais na Congo na biso to yebi keno mama aza naza na ba grande sœur, naza ba petite sœur, naza ba cousine. Bango nyonso tout bako kengela mwana kitoko. Attends ceux qui sont à Moussala, aux à l'aise. Vous voyez que non, à la maison, il y a des gens qui vont prendre soin de ma fille. Donc, et c'est la moi bongo. Mais na poto nde la ka moi passi. Aux à Moussala, mutu ezaka likolo, ma kanishinyon so, ezaka na likolo, ozo banga. Moi nananga, est-ce que héros yaza bien? Moi na surtout ba bébé bongo. Au banga. Et d'ailleurs, pour votre information, na misala ebele place nyonso mutu nyonso asalaka soki oza engagé na misala nyonso bapesaka repos soki mwasi ya boti bapesaka repos ya 3 mois. Après 3 mois il faut ozongela musala ezalaka bongo. Bébé a pris kakanushi bientôt là qui ça déjà 3 mois. Donc c'est tout à fait normal prise kakanushi azongela musala. Soki prise kakanushi azalaki ata docteur, leloto azalaki avocate. Bande konanga na minute oyo, donc 3 mois il fallait ki kaka emata ekita azongela musala. Azongela na musala. D'ailleurs na poto, si vous demandez aux gens qui vivent à poto bande konanga, ils vont vous dire réalité kutu ya poto ezalaka keno. Il y a de ces boss, de ces chefs-là, bazalaka, soki mutozo sala, oboti bongo. Mosusu na misala, mosusu ba opesa yoka 1 mois ya pamba. Outi ko bota, talaka na ba fatigue ya go bota wana. Bandeko, 1 mois ya pamba balobi na yo, il faut zongela musala. Imaginez. Et alors, pour prise kakanushi, quand même 3 mois, c'est beaucoup. Eza baba moi ebele ya 8 ans na ye ya kozonga ya kopema ya kopemisa pe nzoto. Alors to tika prise kakanushi kimia. Je sais que il y a de ces personnes bazolo babongo parce que ba yebike prise kakanushi aza star yango baningi kaka ba décourager ye ba yoka kaka ndenge prise kakanushi akoloba. Ce n'est pas bien parce que déjà prise kakanushi azaki na zemi. Prise kakanushi afingami pas possible. Ti prise kakanushi yaki kobota aloba taye moko ti le lobozo lembaka te pona ofinga kanga. Ti prise kakendai kobota boti bande koko ya ko remercier kan nzambe ndenge ya botaki. Il fallait voir combien batu bayaki sur les réseaux sociaux pona ko traiter prise kakanushi. Donc c'est comme si tout ce que prise kakanushi a salaka na mato ya batu to na miso ya batu ezalaka mabe. Eza bien te mwana batu, mwasi ya batu, mama ya batu ayaka sur les réseaux sociaux te pona kofinga batu. To yebi presque kakanushi na nzela ya ba théâtre. Alors biso pe ba mosusu to pe sakaye respect. Eza te ke soki muto komi amikoti si na makambo ya théâtre yango ila kisike mutu oyo akomi zoba parce que batu ebele je ne sais pas ce que ezalaka nini na communauté na biso. Ba mona kapinza ba comédien na ba comédienne na biso neti batu moko bazanga mayele neti batu moko boye batanga te neti batu moko boye mitu na bango ezo fonctionnaka bien te. Et ce qui n'est pas bien. Bazoya bazo sala musala na bango. Et puis musala wana bazo sala eza musala biso kutu tozo bénéficier kanango mingi makasi. Tozo zwaka ya ebele kana musala o batu bana batu ba mama ya batu basi ya batu ba papa ya batu na mibale ya batu basalaka. Tozo bénéficier ka tellement ebele mais façon bayaka ko fingama et salaka pasi pe mawa na motema. Alors yango conseil ya muke kaka na opesa na ba comédien na biso
bolanda kabilanda landa te, boyoka kape biyoka yoka te, bino bozala toujours concentré na misala na bino. Bafinga kabino mingi balobela bino mingi mabe parce que boza na ba personnage public. Boza ba personnage public bandeko nanga yango penza bayaka kofinga bino à tout moment. Boza na bino ka makasi bo continuer ka na msala na bino. Zambe alola a continuer toujours kopambola kabino chaque jour. Alors chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, to komi na biso na suka ya moi partage na biso ka ndenge zalaka. Bye bye la famille et à la prochaine.